Bandeko nanga, bonne année, Bampangi, que la main de l'Éternel vous accompagne partout. Nabanzi bozo remarqué que naza nesengote suite ya message moko nazu ezo kana beni vraiment ezama wa mingi. Moi to continuer koloba onako koloba zate, mais ce qui est vrai que na pesi bino bino nsuka ba bonne année. Eza mawa bandeko eza mawa ndenge bandeko oyo biso bazokufa na beni eloko nini yango bandeko esilaka te, eloko nini yango ebandaka pe esilaka te, pluie ebandaka pe esilaka. Mais bandeko na biso baza sans défense. Cela veut dire que bakoya kotela bango bazwi bango babandi ko boma bango bako bango. Pourquoi kozwa armée te soki bozana armée ekende kovanda kuna? Pourquoi bokozwa batona te bo déplacer bango? Mikolo nyonso ka kolela tangu bataliba bazaki na komba tozoyoka na minoko na bango mikolo nyonso 2 millions de morts, 12 millions de morts, tel nombre de morts. Banda bazwa pouvoir ya kimoyibi kriwana isila et koma kaka so batona bazolela o baventure o baza kokosa, mais tangu bazaki na komba awawa baza koganga el nyonso. Bande kona tiango nano comme ça bongo to sola. Bandeko, mikolo leki enlèvement ezaki na kati ya Kinshasa. Ba enlèvement. Bataliba balobi e lukuta. Mais boyoka ki mungongo. Mikolo osu to yoka ba enlèvement se continuer. Alors oyo sikoyo na beni azako lela, azolo batina Swahili. Ndeko. Mboka ngo nini vraiment o ezali banda mukile banda na tomona mboka moko te. Baye babundisa bango place moko boye bitumbango esilaka te bozo luka ba casque bleu bongo siko ba militaire baza ko défiler na Kinshasa tala ba militaire belé. Mais kuna beni ba kedikete pourquoi boko zo armée te toza la armée te Chilombo pouvoir ki mo yibi azwa ki na baluba azana droit ya koloba te boko mona Chilombo azo lekisa fête na ndenge nini bande ko za mawa. Ba député basalaka te, ba sénateur basalaka te, ils disent rien, ils ne disent rien, donc rien. Dit attaque ba monnaie la bino, attaque ba monnaie la bino, attaque boko révolté te vraiment bon ça quelque chose pour na batuana. Kaka bowe la ka paiement ba député, ba sénateur paiement, mais bozo sala nini. Ah, en tout cas, eza ma mingi bato bazana ba cœur humain te.
Bozo tika batu vraiment mona passe oyebi ke ba côté le bino. Ba ko moi sinon bazo bomai na misu na yo lobelo côté. Armée na bino pe ko intervenir ezate. Député pe ko lobelango azate. Sénateur pe ko lobelango azate. Na télévision pe ya RDC ba ko lobelango te. Ba ko sala effort pour to sala informer. Baninga na biso Kivu kuna. Baninga na biso Est. Eza mawa bandeko. Eza mawa. Zena Alexandre so eloko moko. Oui, les gens qui chantent ça. Voilà, botala ngomba ndeko. Il faut qu'on tourne. Papa. Même maintenant, justice, c'est ça les magaboïtés. Justice, c'est ça les magaboïtés. On regarde le présidentiel. Ça, ce n'est pas normal. Ordre dans le Congo, ils ont où d'aller Kuna. Ordre, ils ont où d'aller été. Ordre, ils ont où d'aller Kuna. Ils ont où d'aller été. Ordre, ils ont où d'aller été. Ordre, ils ont où d'aller été. Papa, ça, ce n'est pas bien. 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 Dans un état de droit, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bandeko, wana bomoni wana bagarde républicaine ya Chilombo. Na ebite soki Chilombo na baluba bayebi que cela signifie état de droit. État de droit égale liberté d'expression. Baluba ba se montrer impoli moko kosakanate. Ba komi ko finga batu, ba komi ko sala batu ba menace na ba téléphone. Ma finga msuna zana ngwa so boyoki on meza mawa mingi. Alors botala siko état de droit ndenge baza ko menacer congolais chez lui na kati ya Kinshasa. Hein? État de droit. Wana garde républicaine. Garde républicaine et komi ko kanga batu. C'est depuis quand? Ndeko, depuis quand? Bozo la kisa makasi na bino awa. Mais na beni baza na besoin na bino. Na beni na minemo baza na besoin na bino. Bozo kima ko kino bunda. Mais kokanga population oyo aza désarmé oyo aza na lokote bakomi ko finga bakomi ko menacer batu nazana ba phone msusu batindiringa ya batu bakomi ko menacer batu mais bino molobi ke bo gagner ki pouvoir ya solo mbala le biso to mona yango Mobutu fi dictateur mais to mona ki bangala bana osala ndebi no osala te bo finga Mobutu na ninga osala te mais bangala oui c'est vrai. Ils ont aussi exagéré, mais il y a un niveau OET. Oyo komi ko finga kabatu, au monde muto moité, ko tindila ke ba menace. Donc ki mayele o balobi ke baluba baza ba yele. Ngai personnellement nazo mona ngote. Voilà bandeko. Nazo mona ngota mukete. Alors nazana iloko moko awa ya Chilombo. Nazonga suka na dossier tozali yango dossier o tozala kaka
ya côté kuna tolanda nanu oyo. Mes chers frères et sœurs congolais et congolaises partout là où vous êtes, nous sommes dans le territoire de Mwenga, toujours à la recherche des troupes étrangères, les forces armées étrangères. Vous voyez, nous sommes dans la forêt d'Itombo. C'est la FAEC, Force Armée Espoir du Congo. Vous voyez, voilà les jeunes qui défendent notre pays. Vous voyez, ils sont là avec le lieutenant général William Tetezi. Il est là. Vous voyez, nos troupes sont toujours mobilisées. Nous sommes à la recherche des déserteurs étrangers, monsieur Makanika, qui est comme le seigneur de guerre de Rwandais, soi-disant Banyamulenge. Nous sommes à la recherche de ces troupes aussi. Nous sommes à la recherche des troupes burundaises, dont vous savez, les Abampema et les autres. Nous sommes en train de chercher la paix dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Et c'est pourquoi vous voyez, nos troupes sont là. Nous sommes dans la forêt d'Itombwe, là où vous appelez forêt d'Atolwe. Mes chers frères et sœurs, ici c'est le troupe du lieutenant général Ebouela Mtetezi. Il est là, le seigneur de guerre de tous les pays de la République démocratique du Congo, donc de l'Est de la République. C'est lui qui défend la population, c'est lui qui cherche la paix à l'Est du pays. Vous voyez, vos jeunes frères, ils sont là. Ils n'ont même pas les aides, mais c'est bien eux qui ont la sécurité, le corps de sécurité du lieutenant général Ebouela Mtetezi. Voyons, je ne sais pas si tokoki koloba na bango bana mboka oyo ayebi lingala koki koloba ozo batela mboka na biso, donc biso oyebi population congolaise eza wana ezali ezo espérer que bino bobundela mboka okoki koyebisa bango nini, okoki kopesa bango espoir nini na bitumba bozobunda. Eloko na koyebisa bango na lingi kaka population ya puye biso epesa biso force po tokoganye soki population elandi biso epesi biso force pe biso pe tokokoma na objectif pe tokoganye soki population etiki biso Bo bandeko na kati yango po ezaka mwa mingi oyo wana bozomona eza batu ya mai mai. Alors baza soutenite mutu aza na besoin na bango mpe aza te, mutu aza na besoin na bango mpe aza te. Eza mawa bandeko wana batie yo olobi oyo naza président ya république, balobi na yo okoki kosimba oyo te, okoki kosala oyo te, nga nde mokonzi. Alors baluba nyonso baza kosepela komona passe. Donc mpona baluba lokola basi baza deja pouvoir wana kimoyibi mpona bango ekoki mais zalor na mbujimai bazo souffrir na kananga bazo mona pasi ndeko pendant que bato baza kolela botala tilo mopa ezali na baluba. Na banzi na mawa mena meka oseka bomoni Chilombo na baluba batu tu baza na église wana ko bandala ba faux pasteur na ye mokonzi la bango tu baluba mutu moko aza mungala mukongo place on azali bango tu baluba na Chilombo quand même c'est casque Mickey parce que dans un moment eza sur combien de temps yo oza na kati ya péché ya vol de voix de Fayulu. O confesser péché wana te ozoke na église abomination. Na yebisa ibino ke ba pasteur nyonso d'ailleurs na banzi na ko bloquer so ba prière ba nyonso wana. Na yebisa bango ke bino ke pasteur ya muluba azalaka te. Wana na loba yango ava Chilombo akoma président de la République. Pasteur ya muluba azalaka te pe akotikala kozala te. Bomoni oyo mususu oyo aventurier ya mukuna liboso laka musala nzambe akosala politique te ero bazo yiba ba na Kabila akosala politique te tout ça tango muluba leki ye akomi kosala politique ozomona ndenge bato baza ko détruire bana nzambe siko mwana nzambe zo yeba te vérité za koteni est-ce quoi le bayi liboso
to oyo ekoloba mibale ndeko za mawa na Beni est-ce que voilà toza na armée te armée oyo eza ya Kabila siko yebisi Kabila ki Kabila kuna moyen te na Beni abi mais babunda bango na bango mibali où est le problème bato baza kufa les gens meurent comme des cafards mutu moko aza protégé à sa te rien baluba bazomona ngo normal ekolo moko mabe bolobi ke biso mutu oza ba intellectuel mais pona nini mutu oyo atanga te azosakana bino pona nini bozokoka kosala rien bozolakisa bato soto mutu ongana kolakisa même pas awa pa inga nazali na poto misala esalamaka awa na commune na biso président de république ayebi nango te ba misala ya minene esalamaka soki esengi député ya département président de république etali te parce que le pouvoir est décentralisé bino nguna pouvoir eza centralisé pa Tshilombo na mwa ba Kabila donc soki soto muto bango nyoso wake Tshilombo asali boye Tshilombo asali boye mais dina banzi boza na ebite so boya na poto to na boya te makaka pamba mwa soto muto peuple aza kolela anomene bino informateur moko moyibi akala informateur ma posani asali mesure de grâce abimisi ba criminel o basali même pas 3 ans na boloko yi abimisi ba criminel ya bolanda naza biloko ebele ko tia me boyebi pa nanga taye na kati Tshilombo asala ba fantir Tshilombo asala ba fantir men bandeko bolanda babani nanga na bisaka bino ekosukela Tshilombo mabe ekosukela ye mabe un jour na bandi akoleka na justice pour makambo azosala ayebi Kabila te azokasa Kabila na camarade na ye Kabila imposé boye ozwi neti camarade mais okolela un jour ndeko alors toyokana oyo soka oloba biso nini. La République démocratique du Congo est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen. 13 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, dont 5 millions sont des enfants souffrant de malnutrition aiguë. Nabani boyoki ya ngati tolobi yango. Alors toyoka su o bandeko nangai. La mbula esali érosion bandako ekei balabala ezokatana alors nazosenga na baautorité ya mboka bozela te bato bakufa bozela te bandako ekende kolobi boya na bamessage ebele il est temps bourgmestre ya ngalie masoka azoyoka ngai gouverneur ya ville ya Kinshasa il est temps botinda baservice baya kosilisa problème ya érosion toza na afrique au Congo na ipene il est grand temps boya lobi te ko boya kobetela biso masolo ebele ekoma makambo bamilliard ebele toza na besoin ya bamilliard te toza na besoin ya service moko rapide ekoya ko résoudre problème oyo avant danger ekoma makasi tala nzela tozoluka banzela na mboka nzela ezokatana soki nzela oyo ekatani lobi tokolela tokozala na moyen te kosenga bamillion donc nazosenga vraiment na baautorité le bourgmestre de la commune de Ngaliema le gouverneur de la ville de Kinshasa le ministre des travaux publics mosala yango oyo botinda baéquipe baya kotala baya kosilisa problème oyo merci beaucoup bandeko omonisa aussi kolani langage na ye bozo comprendre que le pouvoir n'est pas décentralisé azosenga na bato nyonso ake na ministre moyete ake na moyete pourquoi parce que bourgmestre azana rien pouvoir est décentralisé te bourgmestre azana rien ayebite akoloba nini pe akosala nini eza mawa mboka ya bato moko oyo nayebi neti kolobila yango te pasi ekosila mokolo nini bandeko pasi ekosila mokolo nini na olakisa bino so eloko moko ya moke na umela peut-être pona ça ne me plaît pas voilà c'est impossible pour botala yango voilà botala quand même ata moke ya bandeko. Mes chers frères et sœurs,
Vous suivez la voie du Kivu. Nous sommes dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi et Uvira. Nous voyons dans les conditions dont les enfants, les déplacés de guerre, ils étaient dedans. Ouais, il n'y a même pas de salle de classe. Ils se sont organisés pour faire des petites cases. Pour permettre aux enfants d'étudier dedans. Nous entrons dans une salle de classe. Vous allez suivre. Jambo. Jambo sana. Habari yenu? Nzuri. Hii ni somo la ngapi? La pili. Hii ni somo la pili, ni deuxième année primaire. Bonjour, monsieur l'enseignant, comment vous allez? Ici, nous savons que c'est deuxième primaire plutôt. Nous avons quelques questions à vous demander. Nous voyons que vous êtes déplacé de guerre, donc vous avez fui la guerre dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi et Uvira. Bon, vous pouvez nous dire, vous êtes venu dans quel village précisément dans les hauts plateaux? Dans le village de Bichiko. Bichiko. Bichiko, c'est dans quel dans le territoire de Fizi. Oui. Secteur Tanganyika. Oui. Localité Kamombo. Ok. Monsieur l'enseignant, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement et même à l'UNICEF et aussi même aux personnes de bonne volonté? Qu'est-ce que vous avez besoin? Nous avons besoin d'aide. Qu'il peut nous aider quelque chose. Nous avons besoin des uniformes, oui, des documents scolaires, même les aliments des enfants, la nourriture. La nourriture, donc vous avez besoin de nourriture. Oui, donc parce que nous sommes dans les mauvais états vraiment. Ok. Oui, mes chers frères et sœurs, vous suivez, l'enseignant a dit qu'ils ont besoin des bâtiments, les fournitures scolaires, les aliments, l'uniforme. Vraiment, nous demandons à toute autre personne de bonne volonté de venir en aide. Ici, c'est la voie du Kivu, nous sommes sur terrain. Vous voyez, les enfants, ils n'ont même pas des uniformes. Ils étudient sans uniforme, ils n'ont même pas mangé. Il y a les uns parmi eux qui ont déjà 2 jours sans manger, parce qu'il y a même des orphelins dont Makanika avait tué les parents. Tous ces gens-là, vraiment, nous vous demandons de venir en aide. Notre adresse email, c'est la voie du Kivu, 45@gmail.com. Notre numéro WhatsApp, c'est plus 243 85 8808 33 50. Donc, je répète encore, c'est plus 243 85 8808 330. Merci. Alors, Bandeko, bon monde ini pour Namboko. Donc, bana mike, baza ba victime. Ah, ils a passé, hein? Bana mike ko, baza ba victime. Tout le bani. Ata kutu bobota makanango. Kindoki. Ata kutu bobota makanango kindoki. Naibisa babino bandeko, naibisa ba discipline ngake. Bolanda. Ale for bayamina manga avion moko. Avion moko ko ekiti à 330. Environ 300 personnes en Kati. 1h30 après, 12 personnes vont babi. Mais non, on la ventir mon ati. C'est pas vrai. Photo bang samboko. Photo bang samboko. Photo bang samboko. Ayari. Fuga to chapua. Ya solo. Fuga to chapua. Moge keli bozo. Boboy pena ya unti. 1h30 avant 12 personnes. Mutu nyonso azobima na valise na ye na soda na ye na mpanzi. Na soda na ye na mpanzi. O comprendre te soda zolandele nini. Mutu nyonso azobima na compte bango déjà 12 1h30 après. Donc faut mona mutu nyonso na soda na ye akezwa ina tarmac aye Olexa ya. Ce n'est pas possible. Oh là là. Yo ça la tête. Oh boy.
Salut Baswana. Ce que vous comprenez, et l'eau connaît les bazoé. Mutunia safaza na mutunaye na yellow vest na yena na gilet jaune na mupanzi. Gilet jaune. Ah ok. En tout cas les amis, faut y avoir tout bon samboka hein. Mboka esenga bato mitu. Moi bato abwani kwa. Boka mtema te. Ah. Cause la possibilité avion qui tient à 18h, to komi 19h45. 12 personnes qui ont babimi na l'aéroport, na je vais te poigner. 1h30 après. 12 personnes qui ont babimi. Na même bato ambassade, oh bato ba privilégié. À côté ici bena grosse caisse na kati mais ambassadeur abimi na anti. Neko makamusu sobozo monango on dirait ça le kuta. Hein makamusu sobozo monango on dirait ça le kuta. Avion qui tient à l'aéroport Angeli sur 18h. Na 19h45 12 personnes comme dans zobi makuna. Mais na 12 personnes kuna mutu na moto bazo accompagner na soda. Parce que soda nzale leki akoya kokufa, il faut accompagner mutu pour quelque chose. Bado bazo mona normal. Bandeko total à Voilà, mes chers compatriotes, ici c'est les forces dirigées par le général Ebou Elam Tetezi. Avant la guerre, avant l'opération, il passe d'abord à l'opération, aux prières. Donc il passe d'abord aux prières. Là vous suivez, lui-même le général il est là et les troupes sont là. C'est le débit de l'opération. C'est le débit de l'opération Kimbonga Fiek Adui wa Congo. Donc les militaires dont vous voyez, c'est les militaires dont vous voyez, c'est le groupe autodéfense Maïmaï, donc les forces autodéfense, donc qui défendent leur pays pour la libération totale de notre terre. Vous voyez notre c'est le début. Nous sommes en prière avant l'attaque, avant le début de l'opération Kimbonga Fekadoui. Voilà, le général lui-même est là. Nous sommes tentés de prier. Nous appelons Dieu Tout-Puissant de nous aider et pour gagner l'attaque de l'ennemi. Le lieutenant général Ebou est là, lui-même il est là, en train de diriger les prières et même les dirigeants du mouvement, ils sont là. ndeko wana balakisi bino bato mai baza wana balepete bazo kobunda mpo na mboka l'état est inexistant. Alors bandeko botala na otila bino na bandi 1 minute be 2 minutes mona longola yango. Voilà. Alerte bandeko na ngai nazosala video oyo pona kimuyibi oyo ekomi na Congo RDC na kati ya Western Union. Donc na kati ya Western Union ozana batu baosala musala na kati. Mais bazo escroquer bandeko na biso o bazo kende ko retirer mbongo na kati ya Western Union. Yango na sali message oyo po ezosala pasi na motema. So moni osali tout a ozo vraiment kosala nyoso ko kosala. Po tindela ndeko na mwa mbongo muke po esunga ye na Congo RDC. Makambo ezoleka na Kisasa. Donc muto kopesa code a koti na kati ya agence ya Western Union apesi mutazo sala apesi e code. Muto wana akosala semblant ki azo vérifier code et puis akoyebisa ndeko na ke code eza mabe.
siko soki ndeko na asali erreur abimi kaka na Western Union wana azongi na ndako aye ko communiquer nayo abi tonto ubie yaya nauti kuna bayebisinga ke code eza mabe me ndeni nga natindeli yo photo ya code papier oyo bapesaka na Western Union tango totindaka mbongo nga natindeli yo kopi wana yo ke opresente yango kuna siko ndeni bakoyebisa ke code eza mabe. Donc soki alongwe kaka na kati ya Western Union bango baretire mbongo bami partage bambongo wana balie ou bien mutu kaka ye asali magui wana azwi mbongo wana tango yo kozonga kuna opesi ndeko mususu aza pembeni na ye ou bien travailleur mususu yo komona ekozala kaka ye nde mutu azwi mbongo wana me akoyebisa ke mbongo eza vraiment eza te epi code eza mabe ou bien kozala mutu mususu oyo azalaki te tango yo oyaki kopesa code wana ye ayebi makambo wana te akotiaka na ordinateur ayebisa ke non code eza mabe eza na mbongo na banzi bandeko boyoki tindaka bambongo boyoki ndenge ezoleka kuna donc soki osali kaka faux pas mbongo na yo bazwi yango mpe ekei voilà merci bien. Get